totangaka Bible, totangaka ba écriture sainte. Kuna na kati mokolo moko balobi na biso boye. Jésus qui s'adressait aux pharisiens. Atuni bango. Abi oyo mbongo bozotalisa nga oyo. Elongi wana ya nani? Babi na elongi à César. Abi à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Saint-Pierre oyo pape ya liboso Saint-Pierre oyo pape ya liboso akomaki oyo na ye épître be moko soumission à l'autorité civile. Alandi mibeko ya Yesu alobaki à Dieu ce qui est à Dieu, à César. Soumission à l'autorité civile. Moto azali na responsabilité ya kobongisa mboka. Moto oyo akobeta beta mutu lelo mabulu na nzela abongisa, lelo muinda ezangi atia maya malamu te abongisa. Moto wana yoke na koloba pesa mbote te drapeau ya mboka yo etali yo te makambo no benzambe menzambo ngo wana kauti na iwa oyo balakisaka biso ndenge yo ye nango ndenge be kangama terminé na koyoka isu makambo yo na maitoi te nyenye okokoma na chef lieu ya région mosusu okokuta un commerçant failli elingi koloba asali commerce akpeli na faillite tongo etani akomi na sutani ya ba monseigneur bouton ya motane ekoti ndenge mo ya motane na mutu mais okotuna na gouvernement je le connais azalaka moto ya ba boyeboye na boye abi ya ye waya lelo azali monseigneur asa aumeli na kati obele olali oloti ndoto mpe tongo etani okomi alo bamama batata bandeko okoleka okutani na moninga oyo boyebanaki bokolaki akati kolokolo mutu nyonso atiki mandefu ako nyenye balobi o azali pape na eloko moko boye. Citoyennes, citoyens, nous rions, mais où est-ce que nous allons avec tout ça? Bapesi ngai na service à sécurité demande oyo bazali kotuna ngai nzambe na ngai nzambe na ngai ezala reconnu 337 pour la seule république du Zaïre. Okomi awa nzambe yo nini kombo na yango baka yao kuna nini bika yao kuna nini citoyenne citoyen où est-ce que nous allons? Je vous pose cette question parce que je me la pose presque tous les jours. Où est-ce que nous allons? Nzambe unini mapapa, nzambe unini ndeke boy, nzambe unini makako boy. Mais est-ce que est avancer République du Zaïre ou est-ce que nous reculerons avec ça? Tukozonga sima na makambo ya ndenge wana. Oloti ndoto tongo yo papa, oloti ndoto tongo yo mose, oloti ce n'est pas sérieux. Ezali sérieux te. Na boy personnellement ba makambwana yango mona na bloqué makambwana na lingi lisusu koyoka yango na matoi te soki tozali kosambela nzambe na pekisi moto asambela nzambe te mais ezala eloko moko ya sérieux. Yo tata otikali na ndako bakamati mama bakene yake kosambela te 4 heures ya tongo yo ozali na ndako ozelaka ye toyokana malamu lokola na teremi awa nalingi mpe makambo ya nzambe mpe mokolo moko ezali makambo ya zuwa te mpe naoka mama o nakoti na eloko wana nakei na koya na 4 heures bonga natikala kozelaka yo citoyens, faisons attention. Na koyolbela bino yango polele
Tolele parce que beaucoup Kalombiawa Ngindi, Balobi Mobutu contre les droits de l'homme, on ne peut plus prier au Zaïre. Toko Sambela Nzambe, Mikolo Nyoso na Zaïre, na Tongo, na Midi, na Pokwa, na Butu, Ndenge Toling. Kasi na Bouinini, désordre. Constitution et Pessingaï devoir pour veiller la sécurité à Banazaï. Il y a Kotala, Zaïre et Tamboula, le Kwato Bakanalingala et Bataton, Alima. Mbilinga, Mbilinga, na Boui Motassambe Nzambe, mais Banzambe, yo, Ndengenazek, Olimbola, Binoawa, c'est très dangereux. Tatananda, moi, c'est qu'il y a mon côté 4 heures, à Koyaka Kuna. Okoyaka Kotuna était Utiwapi, Balobina, Nini, vous avez comme ça, tête. Baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa engai mobali na yo kusukula ngai to bele ye citoyens militants natiki neno esikoyo mwa moke pembeni na commune eloko mosusu danger public lisusu oyo na bundana yango te na moi na yo babengeli ni tribalisme. Nazalaki une fois encore choqué, dérangé tango naoki tango pe bino pe boyokaki makambo malekaki na kananga. Louloua contre Batetela en 1986. 19 ans après la création, la mise sur pied du MPR, notre parti État. Maman Batata Bandeko, nalalaki pongi malam mokolo wana te, pona koyoka te makambo wana ekoki kosalema lisusu na kati na Zaïre. Oyo to bannir, to boyi libela. J'espère que ma maman batata bandeko o babani na kananga bazali koyoka ngai basala manso na ukelisusu makambo yo na matoi na ngai pe makambo ezali kokoma danger to tiba to bas bana zai mobimba na kati na MPR mais moi moke awa pona kosala subversion bazali kozongisa ngai ba association tribale moi moke oka basala pasu banani bangombe bingwa citoyen danger yangwana moto na moto azali na identité na ye l'unité dans la diversité mais diversité oyo ekoki koboma unité nationale te okoki kozala mokongo ovandi na bazaïre olongwe na bazaïre okei na o Zaïre oponi bunia ovanda mwasi bana okufa wana bakunda yo vous êtes chez vous. Ce sont là les enseignements du MPR. Peto sekaka bambuka mosusu soko toki te tribalisme tokoloba bango bazali na kati na makambo pe malgré le MPR nakena koyoka te telle tribu contre telle tribu. Chacun d'entre nous appartient à sa tribu. Mais Toboy tribalisme. Chacun a son clan. Toboy clanisme. Chacun a sa région d'origine. Toboy régionalisme. Et Koloba, Sokoba Tioawa, commissaire d'État, cabinet mobile, tribunal, nini tribalisme. Okoyoka bien, okozala tranquille, okozala malamu, obele bato na tribu na yo, pene na yo. Oyo Toboy tina nini ebebiselaki biso mboka. Peso tokebite ekobebisela biso lisusu mboka. Yango nazali koveille na bamakambo wana soki nayoki obelema moke nakamati ba mesure immédiatement sans hésitation mais aucune nalingaka koyoka makambo wana na matoi na ngai te soki omoni mokonzi bamama batata bandeko chauffeur obele kabila na ye cuisinier obele kabila na ye bureau na ye obele kabila na ye mauvais militant
azali nini tribaliste. Et nous condamnons le tribalisme. Un bon militant du MPR, azali commissaire d'État, tokoki kopekisa ye atia moto ya Kabila na kati ata moko mibali misatu te. Mais soko nyonso bele bango, vous êtes foutus. Bateau pene na bakomona. Et il le signale. Na tondi na bamikanda. Vous condamnez le tribalisme. Dans la moto na boue. Cabinet na yo bene na boue. Et tondi epai na ngai. Donc côté les militants parce qu'ils le dénoncent. Et ils vous dénoncent. Salamango, attention. Nazali chef de l'État, directeur d'un bureau Nangai, maître Nimi, un Zaïrois, un militant. Mais Azali Motoyaba Zaïr. Mais ça ne m'empêche pas moi de dormir. Oh, à quoi baba secret ni Nazai Nango na bomba yango. Quel secret? Na bomi motopo a bomba akenda kusakula yango. Ba dossier Zaï dossier à l'État. Chauffeur officiel Nangai, capitaine Maïmbi, Bazaïr, qu'est-ce que ça me fait? Akena kubumanga yepi akukufa na accident yango. Na banga epona nini? Mokonzi ya maswa Nangai. Commandant ya maswa, moto ya Ozaïr. Je suis bien. Ba pilote batambu sangai poto Amérique, Asie, Chine, tout ça là ya Zaïr. Munganja Zaïr na katite, mais ce sont des Zaïrois. Ils reconnaissent en moi leur chef et je suis tranquille, en paix. Nakena kulukabe mindondo. Soko Zaï Mungwandi Pempelan, chef de cabinet, chauffeur Nangai, commandant à bateau na banir. Mais je ne dirige plus le Zaïr. Nakuminini, un chef de bande. Ce n'est pas sérieux. Nazali kuboya yango, ba mama batata bandeko. Ezali mabe. Eko bebi c'est la biso mboka. Toko sala retour te toko manaba 1960 ndenge to zalaka. Je suis contre. Yango nazali ko dénoncer. Et je crois que aux à la commissaire d'État, aux à la secrétaire d'État, aux à la PDG, aux à la nani na kat na République du Zaïre, atana lobaka note, aussi oyoki ngai malamu obanda ko se corriger. Soki na oki yango correction ezali te. Oh mindondo. Nyenye. Na esiko oyo lokwa namoni elingi zonga bama batata bandeko. À bon entendeur, salut. Balobaka na ndako nzambe oyo azali na matoyi ya koyoka. Bolo bato oyo abandi koimite basango te. Ezala be masolo. Nyenye. Bama batata bandeko naokaki awa na note mosusu natangaki. Po liboso nasuka na esika wana. Moi maloba make ndenge naokaki mokonzi ya région ya Kinshasa mama Nzuzu ya Mbombo alobaki na bino awa pe ndenge boyokaki nasakolelaki bino bana ya ville ya Kinshasa na kati ya communiqué tosalaki na réunion ya conseil exécutif oyo na présidaki le 30 mai. Kinshasa ezali miroir, glace, talatala. Soko moto akomi ayeba te anyeti capital, miroir ya Zaïre mobimba. Soko moni olobi na banza kuna na sima babengi arrière pays ezali obele ndenge wana. Mais ndenge soko nazali koleka na banzela namonaka tokokweba kobongisa nzoto lipombo bilamba ya sika bilamba ya kitoko te mboka oyo tovanda na kati ya mosoto te ezala propre na congrès oyo elekaki lobilobi awa na 1982 tovotaki résolution moko tokanisa mpe bawei
oyo batondeli biso na bacimetière nayebi nano région yo sous région yo to zone oyo na kati ya république balandi résolution ya congrès ya biso wana te soko nazali koleka na hélicoptère soko nazali kotala bacimetière epesaka ngai mawa mingi koleka mawa pesoni bamboka oyo tokendaka na bapaya na poto Amérique Europe Asie soki otali cimetière ezali lisusu esika ya mawa te ekomi esika moko ya tourisme okoka be elengi otikaka kotala bacimetière cimetière na Zaïre bamama batata bandeko ezali makambo ya soni lokola bozali koyoka ngai mama nzuzi mpe wana azali koyoka ngai nalingi bamesure urgente immédiate salongo ebandama na bacimetière kotia ordre na yango ezala petwa lokola balobaka pepepe moto moko alobelaka biso awa ben nalingi baoyo batiki biso bakei tokanisaka mpe bango tokanisa bango mpe matanga komela kolia mbongo esili saki na loso soso esili mabata masili taba mpe esika oyo toti bango mosoto ce n'est pas sérieux de notre part avant ya kosala matanga sanza eleki motoba ozali kosangisa mpe mbongo olongola pili orchestre ya babina esika oyo moto ozali kolongola pili na ye matiti ekomi awa citoyen où est notre sérieux toyokani na esika wana natiki yango mpe mwa malembe nakomi na esika mosusu eleki mwa poso soko mibale awa bomonaki ntango tosakolaki bamesure d'ordre social oyo nalimbolaki mwa moke awa kobakisa mbongo kokitisa talo ya mai kokitisa talo ya courant nabangaki nini mindondo mama asololaki na bamama commerçante ntango apesi ngai rapport atelefone na mama ya condition féminine kamata contact immédiatement na mama nzuzi akumbi yango esusu bamama wana nasolola lisusu na bango mpo na rapport mama apesi ngai ce n'est pas mon travail citoyenne citoyen militante militant nakenda kotalaka batalo ya bakwanga makemba fufu na kati na zando mbisi nyama soso ce n'est pas mon travail mais nazali kosala yango mpe mokolo moko nalobaka boye le Zaïrois achète mal barapport naza kozwa na babiloko wana osombi wax soko 1800 olobi lelo 6000 Zaïre mama Zaïroise akowela yango mpo olobi kombo na yango nini escalier ya maréchal kombo na yango nini Chelio kombo na yango nini lokasa ya mbongo militante militant citoyenne citoyen escalier ya maréchal ezalaka na mongalimo ekomi wax olongwi 6000 obe escalier ya maréchal lokasa ya mbongo Chelio babiloko wana natangaka be kotanga namonaka mpe bilamba yango te nazotanga be na kombo soko olobi na ngai bilamba oyo bamama batangi soko Chelio soko lokasa ya mbongo soko escalier ya maréchal nayeba te etikala be na motu mpo na be kotangaka yango mais nous achetons mal lobi awa vendredi moko ya mosala mitano bapaya bauti na Côte d'Ivoire baye koluka mindondo epai na ngai kwa tozali batata ya bana boti mwana mwasi mindondo bauti kuna te baye koluka mindondo ntongo etani moko na poso mama atindi bango na zando nzoka nde mama moko mpe asombaka atekisaka bawax kuna na Côte d'Ivoire mpe azali na kati basalisi asombi tozongi alobi na mama abi me
rapport entre le Zaïre et le franc CFA. Si on prend 1000 Zaïre, ça fait combien de francs CFA? Nabi maman multiplié par 6. Ça fait 6000. Alors, 6000 wana, donc, non. Multiplié par 5, ça fait 30 000. Mais quand on a vu wax, c'est les caca 20 000 têtes. Au Zaïre, c'est plus cher. Maman, yo a tête que ça wax. Maman, ya mobile, yo a yé kaminondo et pas yangai. Ndiaza koloba. Alobi, c'est plus cher. Pour un bango, il est caca 30 000 têtes. Il est caca 20 000 têtes. Au Zaïre, c'est 30 000, c'est plus cher. Réflexion, il y a mon payo à tête que ça wax. Qu'on a coupé sa biche. Le 30 mai, Nazaki n'est pas les Nasakoli, Makambweba, mesure sociale de Kamataki. Tongo et Tani, non, quand on téléphone, maman Zouzi affolé. C'est un président, ça ne va plus. Et bah, mesure, yo, Kamatoyo, et ben, bah, commerçant, et au qui te transport, to longina, oui, to zeko comme on a dit. Ngana zali mokonzi nakoki te nasala ndenge naloba ndenge mpe nasakolaka ndenge. Non, il faut toujours la vérité. Dossier ya batransporteur ekomaki na département des transports balobaki nini balongwa na Zaïre bakoma na 10 likolo na maswa tolobaki yango. Mais yo okoki obele te lelo babakiseli bato mbongo tozali le 30 mai bato ya leta bakozwa yango le 20 juin. Yo obakisi déjà tobengi yango nini ezali provocation. Soki ozali kozala commerce affaire na mayele po bota kozali kosala commerce akoki kozanga mayele te. Le 30 mai balobi bato bakozwa mbongo nano basimbi yango te. Tongo etali lobi transport eba ozali kolukela biso mindondo. Mais soki ozali moto na mayele oyebi te basakoli le 30 bakotouche mbongo bakozwa yango le 20 tika batouche na eno lekisa ata mikolo zomi te. Le 30 juin ezali mpe yenga. Tongo etani le 1er juillet olobi me nazangi pièce de rechange nasali ndenge bayebisaki biso na badossier ebe nakotia ata 2 Zaïre. Soki obakisi wana bato basi bazwi mbongo na bango basi balei ata osali 2 Zaïre ya likolo wana ekopesa dérangement mingi te. Mais bazwi nano te yo osi obandi kuna ozani provocation mindondo okati no naboyaki mindondo na kati mesure wana nabi ikele ve etikala be loko ezalaka okati na militante militant citoyenne citoyen nyenye toyokana na moya lelo mpenza malamu na esika oyo moto akoki koloba te ayoki eloko nalobi te na moya lelo nalobi te na mboka oyo Zaïre bakoki lisusu kobakisa talo te. Je n'ai pas dit ça. Soki commerçant oyo atekisaka biloko asali bénéfice te moyen mosusu ekozala te ou bien faillite ou bien akangi. Et ça n'arrange pas le Zaïre po soki asali bénéfice l'État kotia taxe. Taxe oyo akopesa yango soki tosangasi esika moko epesi bamillion tozosala nango mosala. Tokoki te totia commerçant na kaka ye mpe ifo mosala na etambola mpo mboka ebonga mpo bobunga te en matière d'orientation économique. Tolobi nini libre entreprise. Libre entreprise ezali mindondo mingi. Ba consommateur na mwa ba association na bango bakengelaka. Nakoki otangela bino mboka moko ya Afrika bazali pays voisin. Elongi na esika moko na otolongi na Zaïre te. Soki okomi na wenze moko zando moko na mboka oyo nalingi kotanga wa te balobi no boîte ya tomate talo boyi okosilisa mboka mobimba wenze soko 40. Talo bendenge moko
balobi waxio soko selio soko lukasa ya mbongo soko escalier ya maréchal talo boye okosilisa wenze zanzo magasin talo be ndenge moko mais tozali no na kati na désordre tokosala attention mpo tolonga biloko ya talo secret remède ezali mibale te abondance na lopoto bolabi la loi de l'offre et de la demande soko biloko eleki mingi talo ekoki te soko biloko oyo tokosombaka oyo tolingi tokolia tokoya kolata ezali mingi te ezali moke talo ekokenda bele likolo yango monaka tozali kobunda mingi kosakola butu moi mpo bandeko babomaka mbisi baboma mbingi bandeko balonaka basongo pondu ezanga na Zaire te fufu ezanga na Zaire te makemba mazanga te loso mpe ezanga te elonama mingi mpe soki otali na banza biso bazotekisela biso lelo na mokolo ya poisson nayebi na ye no talo na yango te ekozala mwa ndenge mpo ezali bapêcheur bango moko bazali kotekisa mais sikoyo ezali nini pêcheur abomi akomi be na libongo groupe ya bamama mosusu barevendeuse balokoti nyonso mosusu akotambola na makolo te kisasa akamata bus te atamboli na makolo te kuna soki akomi kuna abakisi mpe oyo aye bénéfice naoki mama moko lobi na télévision azoloba nazali na bakoko zomi na misato nazobokola bango soki nabakisi mwa moke te nakosala na bana oboni je ne prends pas la part des revendeuses ni des pêcheurs ni j'explique association ya baconsommateur bakosala mosala na bango aneza nazalaki mpe na bango na maswa na basyndicaliste na limboli politique nini mpo prix ezala malamu commerçant aperdre mingi te mpo ekobebisa politique commerciale politique économique ya Zaire baderange mpe bato nako lelo ebuti ozali be na kati ya ndako mokolo lopango aye abio nabakisi mire Zaire mpo aoki te babakisi nsima mais ndako yango otongaki mokolo oyo babakisi talo ya nsima nazali mpe na barapport ndenge nini monyokoli na bato bafutaka bandako na bafutaka balupango na kati na Kinshasa citoyenne citoyen militante militant tozali kati ya biso moko bana ya Zaire tokoki kopekisa moto ya tongi ndako na ye aoki pasi na yango atia talo te mais soki osi oti talo bosi boyokani na moninga azali na mwasi azali na bana asi akoti mais kokomisa ye mombu te ndenge nazali koyoka na matoi na ngai mingi bakomi lokola baumbu kogangela bango kofinga bango kobengana bango kobwakaka bango libanda ezali mabe ezali politike ya mabe ezali politike ekoki kokontinue te ezali kopesa pasi ezali kopesa baderangement ndako ya yo moninga azali moto azali na mwasi azali na bana okoki kofinga ye liboso na bana na ye te oyo ezali na ndako na yo lupango na yo okoki kofinga mwasi na ye te liboso na bana na ye ndenge nazali koyokaka na barapport lobilobi awa na mokanda na tangi obe na ntongo awa moto moko dignitaire hors du léopard ye na mokolo lupango baokani te soko baswani mokolo lupango akokumba famille ne bato soko tuku mibale beta biloko nyonso na libanda akamati bandeko nyonso ati na kati moto wana na libanda abo moto babengani locataire abi me oyo plaque oyo bobomi na monoko ya lupango ezali plaque ya dignitaire ya ordre abi kenda koloba na moto oyo apesaka oyo yango te lupango ya ye te ya ngai militante militant citoyenne citoyen ezali ya ngai te ezali ya yo mais yo ozali zairois okolanda mibeko
Bon, lokola sikoyo nazali na adresse yo lobi kenda koloba na moto ya pesaki yo te ya ye te ngai nabengani yo ngai mpe so nalandi mibeko na code pénal nalobi be eloko oyo osali plaque wana opasoli obuki ngai bibo yo olobi mpe te moto oyo apesa kenda koloba na ye ndako na ye te ye mpe azali na likolo na yo alobi ale balanda yo na parquet osimbi eloko wana ye asignaki yango orespecte signature na ye te ordonnance na ye te yo mpe leka na tribunal oyo ezali nini mindondo ntango okóma na parquet o abuki lokuta ezalaki boye te nalobaki na ngai boye te nalobi te moto akomeli nga mokanda babengani ye il a raison je n'ai pas assisté à la scène makambo malekaki maloba balobaki nayebi yango te mais j'explique soki balobelaka ngai ya lokuta soki balobelaka ngai ya solo nayebi te nyenye eloko mosusu natangi mpo tosukisa mpe mwa noki na moi makambo ya nouvelle carte d'identité balobi soko talo bati eza kopesa basitoyen na mindondo mingi nyenye na esika wana botia bele matoi na koretire nano dossier wana toyekola yango lisusu malamu to approfondir tokobimisela bino talo ya sika nyenye lokola tosali tour d'horizon vie politique diplomatie na biso bana Zaïre situation économique financière ya biso bana Zaïre ya mboka na biso Zaïre ndenge nini tozali na yango nzinga na biso makambo ya talo makambo ya bakarte d'identité makambo ya batransport nakoteli yango mingi te mpo mama Nzuzi asayebisaki bino talo ya bus tobengi mpo na Kinshasa oyo ekotambola mpona population ezali boni oyo ya bana classe ezali boni nombre ya taxi mpe ezali boni tosi toyokani na esika wana nalobaki na bino nini ezali masolo je viens rendre compte na mbula elekaki napesaki promesse nalobi soko problème esili te tokosilisa na novembre ebokanisa te ezalaki promesse non tenue te parce que programme eleki ngai mingi komona na sanza moko bakobenga ngai na bisika soko mibale misato mpe kotambola orke napesaki promesse na kosala boye na koloba boye mbula elekaki tokutani awa mbula oyo mpe tokutani awa lokola tozali bamilitant ya MPR militante ya MPR tosukisa na makambo matali parti bokoso mindondo mpe ezalaka na esika wana rapport na esika wana eyelaka ngai mpe mingi soki mokonzi ya parti abengi lisanga elingi koloba mwa réunion mokonzi ya parti na cadre MPR ce n'est pas seulement le président fondateur ozali na kati ya collectivité soko mokonzi ya collectivité mokonzi ya quartier babengi réunion toyokana malamu batata bamama bandeko ozala membre ya comité central ozala commissaire du peuple ozala commissaire d'état secrétaire d'état PDG que sais-je encore azali mokonzi ya quartier na yo azali mokonzi ya collectivité na yo koloba te nazali na grade monene ye grade na se tu assistes il faut kozala wana commissaire de zone asali rassemblement na zone wana yo moto ya comité central tu assistes nazali kozwa barapport babio bakonzi bayaka na bango te soki tobengisi boye bakenda te lokola lelo baoki ngai bakoya
Soko ayite na koyeba be koyeba te ayite ezali menace te tolingi nde kobongisa moto batie na esika oyo ete sala boye ozali na quartier na ye na collectivité ne na zone na ye okolanda mibeko ya MPR okei ovandi bayambi yo oyoki makambo ya koloba te esili oke kosala programme oyo ya yo ya privé à part suka wana bamama batata bandeko nalobaki nini je viens rendre compte kolongwa le 24 juin 85 kolokoma lelo mwa makambo mike make nazalaki na yango na rendre bino compte yango wana le 24 novembre soki mabongi tokokutana lisusu me awa te na Kinshasa soki nazali na Kinshasa nakoki kobosana eloko moko te kopesa bana ya kine longonya ndenge bamama balati ndenge bamibongisi ndenge boye ebele elakisi militantisme bolingo ya mboka lokumu ya mboka koyoka eloko nini mokonzi akolimbola basusu baye na makolo bazangi bus na komi bazali obe koya elingi kolakisa ezali kolakisa te MPR ezali kokenda obe na liboso na yango nasukisi na kopesa bino banso militant bamama batata bandeko longonya monene merci mingi boko babele ndenge wana suka wana abuo